Top Africa Studios. Professional filming, professional master of ceremonies for your wedding, birthday parties, any events. Contact Top Africa TV or Mr. Johnson Quito 0742 45 47 148 or on 07932 35 51 98 or drop an email on johnsonquito@googlemail.com. Facebook Johnson Quito, Top Africa Magazine, Top Africa TV. Professional filming, professional master of ceremonies. Top Africa Studios. Pour tous vos filmages professionnels et maître des cérémonies professionnelles dans vos fêtes de mariage, anniversaires et autres cérémonies, contactez Top Africa TV ou Monsieur Johnson Quito au 0044 742 45 47 148 ou encore au 079 32 35 51 98. Email Johnson Quito en un seul mot @googlemail.com. Facebook Johnson Quito, Top Africa Magazine, Top Africa TV ou encore visitez notre site www.topafricamagazine.net. Pour tous vos filmages, appelez un professionnel, vous ne serez pas déçus. Français à ça TV en français. Parce que Congo Web en français a été, vrai journal à ça donc version française vous donnez dans CCTV. Au PSA journal. Hein? 5, 4, 3, 2, je vais commencer. Hein? Assemblée nationale, opposition parlementaire, Franck Diongo, député national. Et calé. Chers compatriotes, quand j'ai un cœur lourd et peiné de voir dans cette guerre électorale qui livre désormais le pouvoir en place, tour du candidat commun de l'opposition, la Mouka, Martin Fayulu Kobi, de s'éterniser au pouvoir après avoir plongé une vingtaine de blessés, 5 autres tués par balles réelles à les hôpitaux de la place. Il s'agit là, à la point était normal, alors qu'il est biaisé, chaotique, fortement militarisé, injuste et anti-corps du peuple, et à celui de mon parti. Nous sommes arrêtés arbitrairement. Un prompt rétablissement à toutes les Congolaises du XXIe siècle des pratiques hitlériennes. Un mouvement lumumbiste progressiste, Natina ya makambu ya pasi pe mawa oyo esalemaki na Lubumbashi pe na Kalemi. Bandeko na ngai, nazali na pasi mingi na motema. Kotala ndenge makambu ezali kokende lelo na kati ya Congo na oyo etali maponami. Bokonzi ya lelo ezali kosala nyonso pona kokweisa moto oyo atelemi lokola elembo ya mbongwana na kati ya mboka. Candidat commun ya opposition la Mouka, Martin Fayulu. Nayango, kotala makambo nyonso o elekaki na Lubumbashi pe na Kalemi, na Kaboli Mawa, na kombo ya bana mboka, pe na kombo ya parti na ngai MLP, na bandeko pe mabota oyo bazwaki likama ezala na nzela ya mai ya moto tope na nzela ya masasi.
bandeko na ngai nayebisaka bino yango utakala ete nyamu ekozala na maponomi na yango tokoki kotika te ete batu oyo batangisi makila ya bana mboka bazala na kimia, pamba te mabele ya bakoko emeli lisusu makila ya ba innocent bayi Congo. Kabila elongo na Shadari bakanisi ete Maniema na Grand Katanga ezali ya bango. Na boye Martin Fayulu akomi lokola mopaya soki ameki kosala meeting esengeli koboma ye. Tala ndenge balingi kokabola ekolo Congo. Bandeko na ngai, bokonzi oyo ya mabe oyo ezali na Kinshasa bazali na posa ya kobongisa maponomi ya malamu te. Yango bazali kosala nyonso pona kopusa maponomi, kodécréter état d'urgence po na kotikala na bokonzi libela na libela. Na yango totelema biso banso elongo na candidat commun opposition mwana mboka Martin Fayulu po na kokangola ekolo Congo. Na sengi pe na communauté internationale tope na bakonzi ya bapaya balandela likambo oyo batu bawei na Lubumbashi pe na Kalemi yambo ete mabe ekota makasi koleka na ekolo Congo. Seule la lutte libère. C'est Bitumbande et Kangolaka. Fait à Kinshasa le 12 décembre 2018, honorable Franck Diongo, président national du MLP, héros vivant. Maloba yango etangami na secrétaire général ya parti, Franck Diongo Junior. Merci beaucoup. Pas de questions. Nous vous répondons. Top Africa Studios. Professional filming, professional master of ceremonies for your wedding, birthday parties, any events. Contact Top Africa TV or Mr. Johnson Keto 0742 45 47 148 or on 07932 35 51 98 or drop an email on johnsonketo@googlemail.com. Facebook Johnson Keto, Top Africa Magazine, Top Africa TV. Professional filming, professional master of ceremonies, Top Africa Studios, pour tous vos filmages professionnels et maître des cérémonies professionnelles dans vos fêtes de mariage, anniversaires et autres cérémonies. Contactez Top Africa TV ou Monsieur Johnson Keto au 0044 742 45 47 148 ou encore au 079 32 35 51 98. Email johnsonketo en un seul mot @googlemail.com. Facebook Johnson Keto, Top Africa Magazine,
Top Africa TV ou encore visiter notre site www.topafricamagazine.net. Pour tous vos filmages, appelez un professionnel, vous ne serez pas déçus.